gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko oyo te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Merci pour la télévision pour la info la journal. Il y a peu pour la peuple pour la journée pour le mardi 30 juin dans le palais de la nation des chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président qui cérémonie à lancement. Il y a programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes O et Sangi Sibongo. Debout, jeunes Congolais. Voilà un reportage au héritier. Mardi 30 juin 2026, n'a parlé de la nation, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une cérémonie et un lancement et un programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat et jeunes, dénommé Debout jeunes congolais, placé dans le thème le mérite par le travail, la patrie par l'entreprise, initiative Oyo et outil dans la recommandation et à table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, organisé en novembre et outil koleka et zaliko visé kosala bilenge base à la principale moteur et la transformation économique ya mboka yango ezomi mingi autour ya 3 axes majeurs katina yango formation professionnelle développement ya entrepreneuriat accès à emploi égalité à chance pour na oyo etali premier axe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé renforcement à école na ba métier développement ya centre de formation professionnelle et promotion ya apprentissage alternance ya stage et le sous découverte ya filière technique à talifike na sujet à deuxième axe ya programme Oyo ezali ko prévoir opérationnalisation ya concours national de plan d'affaires simplifié qu'on a pas na mokuse destiné pour na ko identifier ko sélectionner pe ko financer et longo na ko accompagner na itondi mobimba ya territoire national ba projet Oyo ezali porteur ya ba valeur ya ba emploi pe ya transformation locale pour na Oyo etali accès na emploi chef de l'État a insisté mingi na caractère inclusif ya programme Oyo esengeli eye bana ko atteindre ba jeunes femmes ba jeunes Oyo bazali ko vivre na handicap ba personnes atteintes na albinisme ba peuple autochtone to ba pygmée ba jeunes ba milliers ruraux ba jeunes déplacés ba jeunes sortants Oyo bazali ko bima mingi na ba situation ya vulnérabilité pe ba jeunes Oyo bazwami na ba zone affectée na ba conflit na coût global estimé na 1,3 milliard de dollars américains na axe ya 6 ans boyenyo sur 6 ans et l'on a première enveloppe il y a 50 millions de dollars américains programme Oyo ezali pour na ko créer ba millions d'emplois d'ici 2032 grâce à un mécanisme de formation, il y a financement, il y a accompagnement à jeunes entrepreneurs. Le président de la République a instruit le gouvernement à veiller mingi na mise en œuvre rigoureuse, coordonnée et transparente pour que le ministère où il est concerné travailler avec cohérence na plan d'action moko précis et na échéance moko claire. La responsabilité est identifiée, le budget est sécurisé, les indicateurs est vérifiable et les résultats est mis. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a assisté le mardi 30 juin à Tamak, il y a un rapport international, il y a Kinshasa, la réception, il y a Boeing, il y a compagnie nationale Air Congo. Une fois de plus, héritier, Papiné. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté qui mardi 30 juin 2026 na tarmac ya aéroport international ya Njili na réception ya Boeing Dream Lunaire 787-800 ya compagnie nationale Air Congo ezali destiné pour na ko desservir na lune ya Kinshasa Bruxelles na cadre ya partenariat Oyo ezana bango et longo na société éthiopienne. Nouvel appareil Oyo et la vol inaugural mercredi 1er juillet na destination ya Bruxelles. P6e ya compagnie Oyo et outil ko acquérir pour na ko renforcer flotte na ye. Ils ont la capacité, il y a plus de 260 places, P24 na business class,
bien avant réception ya avion oyo chef de l'état akendaki kotala misala ya réhabilitation ya terminal passager oyo ya vol intérieur yango ezali kozala rénové na conformité ya standards internationaux oyo ezali bongo na rigueur moko ya makasi na matière ya sécurité pe ya confort aéroportuaire. Réhabilitation oyo ezwami na cadre ya programme national ya modernisation pe ya mise na banorme ya infrastructure aéroportuaire na RDC. Bosimba pe boyebake après 15 ans ya une activité barai ya capitale ya République démocratique du Congo ezali kozongela vie kaka le 30 juin wana chef de l'état asalaki lisusu trajet moko ya gare centrale kino na aéroport international ya Njili. Relance ya lune oyo ya 25 km ya train euti kotalisa importance na yango na badefi mpo na ville ya Kinshasa pona ko désengorger trafic routier liboso bambouteillage ya capitale, amélioration ya pouvoir d'achat na offre moko tarifaire stable pe accessible pe restauration ya domaine public na nzela ya libération ya baemprise ferroviaire nyonso oyo ezali occupé na ndenge ya mabe. Pona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, trafic ferroviaire oyo esengeli ekende tina partie ouest ya capitale entre gare centrale na place Kitambo magasin. Après trajet inaugural, trafic quotidien et coquet répondre dans moins de 3 semaines. Objectif ezali ko réduire de 20 à 30 minutes ya durée ya trajet entre gare centrale et Longona aéroport international ya Njili. Na masolo etali premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka boyebake na kamina mosala ya yambaki bongo ba figure ya mwana art congolais bolanda reportage au héritier mapini masali lino. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi na bureau na ya mosala na hôtel du gouvernement moko ba figure emblématique ya art congolais, peintre Mavinga Mankondo Ngwala, artiste oyo azalaki accompagné na ministre ya culture, art et patrimoine Yolande Elebe Mandembo. Audience oyo et permettait ko beta masolo autour ya ba préparatif ya célébration ya 90 ans ya maître peintre marqué mingi vraiment na projet exposition rétrospective oyo chef ya gouvernement a promettre soutien attaché na programme d'action ya gouvernement oyo ezali kota accent particulier na promotion ya culture pe ya art congolais na ba dimension na yango nyonso. Alobi azi occasion kokuta na premier ministre pona ko évoquer ba sujet important oyo azali concerné na projet exposition oyo azali ko souhaiter qu'organiser na occasion ya 90 ans na ye associé ba œuvre pe ba ami na ba collègue ya Académie des Beaux-Arts bango nyonso ba assurer que ba kota en œuvre pour que exposition oyo eye bana kotambola malamu ndenge Mavinga Mankondo alobaki na suka ya réunion. Artiste expliqué que exposition oyo ekozala pe occasion pona ko rendre hommage na basi oyo ba marqué gouvernance ya mboka. Exposition ekozala ko honorer basi oyo mingi première dame, premier ministre, ministre de la culture pe ya enseignement supérieur et universitaire entre autres moment ya ko rendre bango hommage poète oyo bazali kosala diplômé na Académie des Beaux-Arts ya Kinshasa na 1961. Mavinga Mankondo Ngwala a s'imposé lokola moko ya ba grande référence ya peinture congolaise ye azwami kati na batu ebele to ba artiste oyo bazali ko décorer primature. Ancien professeur peut maître associé dans cette institution ye a reconnaître que musala oyo ezali kosalema ezali ya malonga pe atalisi na nzela ba œuvre na ye esengo mysticisme pe ya ba scène nyonso ya vie quotidienne elongo na palette oyo ezali dominé na ba jaune lumineux pe na bleu profond na rouge pe na rose éclatant. Peintre ya huile toile pe lisusu créateur ya ba œuvre oyo ezali kobenga ma porcelaine a formé ba génération ebele ya ba artiste na kati ya Académie des Beaux-Arts. Azali parmi ba membres fondateurs elongo na sculpteur Alfred Luyolo, association congolaise des artistes plasticiens à Cap Namokuse ezali ko contribuer depuis bamvula ebele na rayonnement ya art plastique na République démocratique du Congo na cadre ya politique ya valorisation ya industrie culturelle et créative impulsé et pays ya gouvernement Suminwa gouvernement ya République démocratique du Congo azali ko sala culture levier moko ya développement ya cohésion nationale pe ya rayonnement international na nzela ya accompagnement ba initiative portée na ba figure majeure lokola Mavinga Mankondo. Gouvernement a talisi volonté ya kobattre la patrimoine artistique national pe ko renforcer soft power congolais. Vision oyo ezali ko placer ba créateur na katikati ya promotion ya identité culturelle ya mboka pe influence na yango na scène internationale.
Notamment Masolo Tali, Assemblée nationale pour le rapporteur et Assemblée nationale Jacques Njoli et Abelili pour un déficit, il y a formation, il y a élite politique dans la République démocratique du Congo. Ils avaient une occasion, il y a lancement officiel, il y a programme national, il y a jeunesse pour un reportage pour eux. Na occasion un lancement officiel, il y a programme national jeunesse, gouvernance et paix en République démocratique du Congo organisé mardi 30 juin 2026. Na weya Women and Youth Empowerment Association oyo ezali bongo structure dirigée na Juliette Boulenda. Ba jeune ya ba tendance nyonso pe expert ya ndenge na ndenge ba sangani pona ko réfléchir na ba défi ya gouvernance pe ya kimia na République démocratique du Congo a intervenant ki mutuel liboso na panel Jacques Njoli et Sengekeli oyo azali rapporteur ya Assemblée nationale a centraki exposé na ye na déficit ya formation ya ba élite politique ya République démocratique du Congo oyo azali ko considérer lokola moko ya ba principaux freins ya développement ya mboka. Professeur Jacques Njoli a souligné que malgré la richesse naturelle ubélée à RDC, P66 années à indépendance, le résultat en matière de développement est ali bongo mouké. Pour une situation oyo, et ali ko s'expliquer que l'élite politique a ali bongo insuffisamment préparé pour sa transformation économique et sociale nécessaire à s'appuyer mingi na expérience na quatre ya collège ba hautes études stratégie de défense où ils allaient plaider pour une meilleure articulation entre formation civile et militaire pour bâtir véritable défense globale et renforcer la capacité stratégique des dirigeants. Professeur Jacques Njoli a dénoncé le décalage entre la formation universitaire et les besoins réels et Mboka, a regretté la faible orientation des étudiants pour la filière scientifique, technologique, ingénierie, agriculture et innovation. Boyatali que RDC a coqué pour transformer immense potentiel n'a été kaka ko investir na capital humain compétent oyo ekozala orienté na production pe na développement à s'adresser qui na jeunesse a tei bango ba privilégié vision moko ya politique oyo ezali fondé na ba service public compétence pe transformation ya société plutôt que na seule conquête ya pouvoir. Développement ezali mbuma ya azarte élite politique esengelité baye bana kotonga manaza ndenge abakesa ekolo. Notamment Masolo Moussousko le parti politique Union Congolaise ikona mukusa ya autorité morale Daniel Mukoko Samba Nanzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa bango ba lancaki mokolo ya mardi 30 juin tournée à redynamisation ya activité ya parti na 4 districts ya ville ya Kinshasa. Héritier Mapindemi Fabrice Solundombi bazakwa na compte info Ngala. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans union congolaise ikona mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville et pa ya secrétaire exécutif provincial ya iko ville ya Kinshasa Brech Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya union congolaise ndenge ezala qui prévu mardi 30 juin la date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso eleka qui vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya iko awa na ville ya Kinshasa district ya Moambande efungoli porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyambaki plus de 7000 personnes mobimba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Boye modération ezalaki bien assurée et paya Madame Francine Yemoko secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa Brech Engalim Firi Obama aswaki maloba pour un mot de circonstance boyokai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays
et honore notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo et bongisamaki. Toujours dans le cadre, il y a matinée politique. Intervenant à Liboso, ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint à Wanaville, à Kinshasa, Jean Makassi, yé azalaki intervenant à Liboso, alobelaki 66 ans après indépendance. Renouvelons notre vouloir vivre ensemble. Yami Balé, ezalaki conseiller politique. Clinton Bamana, yé alobelaki projet à société, à parti politique UCO, Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, secrétaire exécutif provincial, il y a UCO Ville, il y a Kinshasa, yé alobelaki sensibilisation, mobilisation, implantation et comment croître. Toko les saba cellule, il y a UCO, à Wanaville, il y a Kinshasa, il y a Souka, Ezalaki Bongo, Mokonzina Bango, secrétaire général, il y a parti honorable, Ephrémine Sumbu, yé alobelaki na thème, il y a orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti. Message ezalaki capté 5 sur 5. Pour nous couronner bango, fédération Yamo Amba a remetaki ba diplôme de mérite et pas il y a 4 intervenants ndenge ba salaki mosala kitoko na esengo ya assistance. Aussi Mbappé Boye Bakepona Oyo était secrétaire exécutif provincial ya UCO Ville ya Kinshasa, Bridge Engalim Firi Obama et Longona adjoint naye Jean Makassi bapesaki cadeau ya ntaba et pas ya secrétaire général Ephrémine Sumbu po na bokomi naye na kati ya babele na bango. Aussi Mbappé Boye Bake nyonso elekaki vraiment kitoko, ambiance ezalaki au rendez-vous. UCO a annoncé ba rendez-vous mususu mikolo ezali koya na district ya Funa, Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya UCO lelo na ville ya Kinshasa mokoti. Honorable Motwene o azali bongo élu ya Selemba Ouye a posé Kibongo première pierre pour na kotonga pont na rivière Kalamu na quartier Ngafani Bolanda Christian Kengebe. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye. Honorable Maotwene Papa Selemba du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selemba baiba pesaki confiance baiba tindaki na assemblée provinciale boyoka na sima kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selemba akitaki yemo en personne awa toza na quartier babengi Ngafani pour na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu pour na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selembao Papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Maotwene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge yemoko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Maotwene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont pona rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe aki classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza nango to libino no to kotika population ko te ko souffrir boité debo moni biso lelo to ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial pas qu'on repenser na babita na biso ya el oyo kotongela bango ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et kozala mutu ya malamu pour la population oyo lokola lobby to kendaki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion oyo na esengo tozana ngo na ambiance tozana ngo président Fachi au kanza population à Selembao otongela biso ba mire bongi po bateau yo
vivre paisiblement les chikara bango et puis Selemba ouais quoi développer. Pourquoi il m'a dit Selemba on tout ça vous travaillez dans la moko 24 novembre. À part yango dans la musuti. Mais au moins na commune mususu ti ba axe secondaire ba to tongela bango. Lisumu ni biso sala. Voilà autre aussi yango wana. Bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maoto nete nani lisusu azali te kaka ye moko. Na masolo eta l'éducation ke complexe scolaire Maman Pemba oyo école ya fondation Nerombungu bango ba clôtura ki bongo cycle maternel na bango kitoko bolanda reportage pour ya Ladiland. Ambiance ezalaki très électrique na complexe scolaire Mama Pemba mokolo ya samedi bosimba pe boyebake ezalaki bongo kosala collation ya bana ya maternelle nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ebandaki na carnaval epai wapi ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batambolaki elongo na bana na ba différentes avenues ya commune ya Kisenso ya Matete pe bongo na bongo point de chute ezalaki na siège école et pas wapi rythme ya fanfare loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona prière d'ouverture et salemaki na moko ya élève ya maternelle pona kolakisa niveau ya encadrement pe ya enseignement oyo ezali kosalema kuna bongo na sima ezalaki prédication pamba te na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu Dieu est notre force Dieu nde azalaka force na bango na makambo nyonso batiaka nanu nzambe liboso après na sima mot de circonstance epesamaki epai ya ba responsable bongo botala bino moko démonstration ya bana ba récitation ba poème nyonso elekaki vraiment kitoko awa mwana ya maternelle a commis alphabet français kobanda na lettre A kino na lettre Z moninga na ye mosusu aye kotanga ba démonstration oyo ezali kosepelisa ba parents nyonso balobi école ezali kaka moko complexe scolaire Mama Pemba epai wapi bana esengeli batanga bongo na sima eyaki remise ya ba cadeau directeur Edi Basafu aremetaki quelques cadeaux epai ya ba élève ndenge kaka bozali komona ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous oyo ezali échantillon kasi ba cadeau mosusu lokola ya ba sac epesamaki pe na ba élève bongo na sima ba photo portrait epesamaki epai ya ba élève nyonso ya 3e maternelle oyo ba longi oyo ba silisi cycle na bango ya maternelle na esengo nyonso ezalaki wana quelques parents balobi complexe scolaire Mama Pemba kaka nde yango pamba te bazali ko vivre encadrement moko sérieux ba élève na bango bana na bango bakomi na niveau oyo tokoki kolobela te nyonso wana bazali kopesa kaka merci na honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba na nyonso ye azali kosala pona encadrement ya bana na bango boyoka ba parents papa naza vraiment lesengo makasi ya komona mwana maternelle na age ya 5 ans akende kokoma alphabet de A à Z akomi batangi yango ye moko na age ya 5 ans antuka kasi susu vraiment eza te soki awa te donc bana maternelle baoreside baokoma baalphabet baoloba anglais vraiment nga mwana ngai yaki eloko te mais abimi vraiment na formation sengo nange eza makasi na félicité Nerombungu na acte oyo asali naa na mingi oloba te parce que naa na esengo ya mwana oza arrestation azokoma alphabet azoloba moko azokoma ocomprendre donc information eza vraiment ya rito ya baparent nase baparent otinda lisu bana otinda bayaba biso okanisaki lokola ya mageme tomoni mpenza kitoko boya
ebele boya kokomisa na mapemba kitoko makasi bana balobaka français lingala batiki na anglais nyonso anglais baloba français baloba nyonso kitoko. Boy directeur Redi Basafu yepe azwaki maloba pour nous expliquer na ba parents pour na année scolaire 2026-2027 billet de vacances oyo epesami biloko nini esengeli ba parents babongisa pour na bana na bango. Ba parents bozali informé botala encadrement pe formation ezali kopesama awa complexe scolaire Mama Pemba 1 ezwami bongo na quartier Bikanga na avenue Bantandu numéro 44 toujours na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi bobongisa ndenge ya kokomisa bana po bazwa formation ya qualité lokola oyo bozali komona. Pour permettre à ma client na bango ba voyager na ba condition ya kitoko pe ya malamu na sécurité nyonso boye ba kese a bimisi liste ya biloko oyo esengeli ba client nango ba kota nango na kati ya cabine. Bolanda reportage ya Michael Brustot. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyager kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Na masolo telefone les sociétés oyo bakeli kambo oyo ya nzela eza kotungisa vraiment population makasi surtout bandeko bavandi mingi penza na quartier Kingabwa kuna na commune ya Limete. Grâce Poba reportage. Awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa. Avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te. Même batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Même bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali nango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondi yo na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te baveni nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babima na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que banzela oyo ebonga. Poto balora pour la bana na mineza protection fe mikolo komela ngo pisaka santé ya kitoko vitamine pe énergie.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap. Nous allons communiquer l'écologique, voilà le retourne yango. Famille mana pe bayekula baza na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani na bango nyonso liwa ya papa noko na nkombo ya mavungu mwana Jean-Pierre oyo akufaki na mokolo ya vendredi 19 juin 2026 na maladi ya ntango ya mokusi. Programme ya matanga ezali bo vendredi 3 juillet 2026 veye mortoire ekosalema na sali ya kotisa bimisa na avenue Loya, quartier Mission, référence avenue de l'école, samedi 4 juillet 2026, 9h30, levé du corps, écossais les mana, morgue ya d'état, de référence ya Kisenso, 10h30, messe d'action de grâce, écossais la mana paroisse Saint-Étienne, 11h30, départ ya nzoto ya Mowei pour na cimetière ya Mingadi 2, pour na Congo central. Tika été communiqué oyo, et comme la bâtonnière sobaye baki, Papa Mavungu Mana Jean-Pierre. Vous avez qu'à répondre à la fois la journal pour la possibilité de vous merci. Na Fabrice Lundombi azaki bongo na sima ya caméra pena montage grâce pour Baluzolo azaki bongo na concours rédactionnel journal au héritier Mapinde Mingulungu à supervisaki ya ngana bino de rendez-vous vous allez au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekomanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.